Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Mbote na batali pe baladinyo sur réflexion na mokili mobimba. Voilà, mais pour répondre par rapport à tout maki. Kosepela to kokumisa to kosepela na biloko oyo mwasi ya ndeko na yo to mwasi ya ami na yo ya frère na yo alambi keza kitoko alambi très bien na maniance bele pana na omona ngo eza nango mabete. Oui, eza mabete po anini eza likambo yo lobi esonde kaka mama lova lobaki ke eza bongo oli osepeli nango olobeli yango soko ndenge balobaka ke eloko nyonso eleki ndelo nde ekomaka mabe. Voilà, compréhension mpe fo ezala ya nana omona mabe te fo solongo osala na spre bien. Nga mpe nakolobaka ke mwasi mpe oyo mobale na ye alobi elokoma nde mwana soko aza mayele akoyoka, soko aza mayele ayoki atimbeli damaze yango balamango ndenge nini so mobale aosepela nango yo mpe travaille yango lokola mbataki kokanaka mpe kaka te mpo loboko na loboko eza na ndenge nango loboko na loboko eza na ndenge nango omona balambeli o pondu mwasi alambi pondu mama na nuance mwasi oso alambi so pondu mama na nuance me omona baingrédient eza moko me bagout ebimi différent ya pa na nga na omona ngango eza mabe te fo solongo kaka sala ngo na spra bien okumisa na spra bien osepeli no na spra bien esi nango apa na nga eza somo te me na koencourage na mama soki papa amoni eloko mwa ndenge wana yo kosala yango pourquoi pas sala yango lamba yango vrai olamba yango vrai voilà kome nga na kolobaka yango wana kosepela na damaze oyo mwasi ya ndeko na yo alambi pa na nga vraiment na omona yango mabe te mais ezala continuel te mpona toyebi ndenge basi bazalaka olingi mpe basala o te osala mpe moninga te mais na mokusa ezali ke kokumisa obe kosepela na biloko oyo mwasi ya ndeko na yo to mwasi ami na yo elambami nga na omona yango eza mabe te lobela na spra bien mais ekoma mpe continue te obanda korepete mpa bamere bakwana bakofashe mabe nde napesi exemple ya pondu mwasi oyo alambi pondu osepeli nango mwasi oso alambi so pondu osepeli nango na periode moko ye alambi omwa peke etumba ezala yangwaka ozomona voilà mais korepete ekosala propreté voilà wana selo ngai mais eza nango mabe te eza mpe mankima te mais soki omoni edepandaka mpe confiance ya mwasi na yo na place oyo bino koke kolela so omoni eza kilo sise matini katiakali kokumisa mingi te obe kokumisa nango te mpona ebota bino rando te voilà wana point de vue nanga ciao.